Na komba tata moi appelle mon santu bana tata na ngai en tout cas na elisusu. Bana passe mo numéro ki ngani. J'espère que vous êtes bien nyonso. Lelo na yeto solo là. Et ma solo to solo là. Moi partage to ngindo na lingi na partager na bino na moi réflexion o nzamba opesa nga sagesse et ça la biso bien. Mais nga inspiration hein, ya tata et la tanga isanga bien. Nazo tia na nzembo. Ça na tia nzembo wana esili et puis nde sikoyo to partager li solo na kati ya nzembo wana. Dobola nanga bien, le pena na ye pour te partager le moko et ko baksa moi implice pas na yo et bakse implice pas na nga. C'est bon, to la na nzembo. Go. Voilà. Merci na batutu balandi. Balandi nzembo. Siko sujet na biso yango wana. Bande ona ngai. Mokili esi baby. Tant to yoka ke ba wei ba kozonga. Seki ba kozonga. Po basa nini? Baya kosamba na biso. Makila ezoganga. Makila ezoganga, makila ya bato yo to sala sala mabe. Ezo sa nini? Ezoganga. Siko tokomi na temps de la grâce. Donc temps de la grâce yango ezaka kateka grâce kapaba boye oboma mutu me obika to na temps de la grâce et ça na ngelo te. Nzambe se alimbisanga. O longola zemi mais et ça na ngelo te. Nzambe se alimbisanga te. Temps de la grâce to zanango eza temps ya kosenga bolimbisi ya ko se repentir. Kende na église, kende pas pasteur, senga bolimbisi. Senga bolimbisi ndeko na ngata baliwa ndenge komeli biso. Liwa komo ya briske. Batu ba kufa ka boye. Est-ce que zote ya biso te? Omona wa mutu mo bovanda na ye akufa ka donc akufi liwa moko rapide. Ou azaki na fièvre, akende hôpital boy, bakangi azongi te akufi. Omona ka mutu azui lisas bal perdu akufi. Abimaki basala accident akufi. Alalaki alamuki te. Vraiment été ya biso te. Et le biso ile ote bande na ngai. Toza na temps de la grâce. Temps de la grâce wana eza poto senga bolimbisa mabe oto sala. Poso po kufi. Oza so na esika ko sengela bolimbisi te. Ok na mabe wana. Tabi makile ezoganga. Ça veut dire bato to sala sala mabe. Oyebi ki oboma mutu. Oyebi ko tela mutu poison. Oyebi ki otindela mutu babandi. Mutu wana kufa. Kende ko senga bolimbisi. Soko ke ko senga bolimbisi wa pasteur, Nzambe olimbisa. Kende ko se repentir. Tolongola bazemi. Tolongola bazemi. Parce que tango longola zemi vanda na yo le bla ko le côté. Les cas et pas ya pasteur kende ko tubela. Biso to ngana oya na TikTok tena ko luka ba vie so pe na ndenge ni nazo ya pona bakza implice pona ngana yo. Implice wala esunga yo. Po lo so ko kufi, otikali ko senga bolimbisité. Et comme le trop tard. Pe mingi baza awa soki osala mabe. Mabe wana kangama nango. Oyebi ke likambo na salaka ezala lisumu na miso Nzambe. Mais osala ango kaka. Osala yango 30 ans, osala yango 20 ans, osala yango 50 ans, likambo wana. Osala kango kaka, mais oyebi ke eza lisumu na miso Nzambe nde nasalaka bona, nasalaka mabe Nzambe asepelaka te. Nzambe avandaka na biso. Avandaka na biso mpona nini? Atikelaka biso pe ntango tosali tobongwana. Soki omoni tozosala mabe, okomi na âge moko élevé, ozo continuer ko sala mabe wana pe ozo vivre na yo yeba ke Nzamba lingi yo. Omona mutu moko bondo sala mabe wana ensemble mutu wana akakufa akenda meyoza
nzamba alingi yo alingi okufa te alingi se repentir obongwana nzamba asala asu bato te na ntango akala bao bakotaka witi wana bangwana bazongaka lisusu bato bakomi kobotama bato nyonso bakufaka na première génération deuxième génération troisième omona na première génération olongaka te nzambe azongisi yo su na deuxième génération parfois okochange mais okomona mpe olongi mpe te okufi azongisi susu na troisième génération ti tokomi na quatrième génération touta mosika obanda osala mabe moko nzambe asepelaka te abomaka na première génération na deuxième génération azongisi yo lisusu parfois okochange abomisi yo na deuxième génération na troisième génération azongisi yo siko oyo eza génération suka bandeko na nga eza génération suka luka ozwa eloko motuya oyo nzambe abombeli yo soki tozobongwana te eza pasi mpona biso nzambe alingaka biso yo na nga toza nanu vivant lelo fo tocomprendre ke nzambe alingaka biso ntango nzambe alingi yo luka yo mpo linga ye tika mabe oyo ozosala oyebi ke mabe oyo nde na banda yango natikaka yango te ekofuta yo eloko te kozala relation ya bien na nzambe eza nyonso na vie nga na perdaka chaîne YouTube na nga bayibaka nga yango bachanza badone makambo nyonso na lela me natia elike na nga batata sino imonki yanga na binzambe na nga chaîne na nga ndenge keboye tata oyo atielako motema yokisamaka soni te nga nde naza boye nana bobangi te mpo nabike naza na nzambe nayebika okisanga soni te na récupérer chaîne na nga mais soki na récupérer yango naosalela yo naosala oyo nyonso olingi na kosala so bapublicité ya bato mwa mokili te ezanga nango ntina pome nalobelaka nzambe na nga ti nzambe osalanga grâce te korécupérer chaîne donc na bato bayiba yango bakamwa barécupérer chaîne wana ndenge nini bachange badoni siko borécupérer na papa na nga gérela nga chaîne na nga za Londres to récupérer chaîne banda wana na comprendre ke nyonso oyo nga na loba tata sala seke nga fona salela ye yaya kende kosenga bolimbisi na bazeme olongola kende kosenga bolimbisi na mabe osala bato mokilo eza ya biso te bato mabe baza mingi mpe eza na bato mosusu bazake oza bakamarade mais azwa moninga azokoutilize yo amema donc soki ovandi olali ozolota oza na mboka moko boye oza na zamba moko boye yebake bazwa deja esprit na yo bakenda koutilize yango esika moko boye bamema o na zamba wana mpo badétruire yo bautilize yo mpo basalelaka bachance na yo basalelaka ozala bien te bato ebele bazoutilize bato alors il faut kolukelunga nzambe kozwa kimia na ntan oyo toza nango soki otiki mabe te oke wapi oza na esika te yango wana tobanga nzambe bandeko na nga tobanga nzambe so tokotala nde bato bazokufa tokobanga nzambe eya na bato mosusu bamona yango normal bato bazokufa elobele eloko te liwe ekomi lokwa basoso ezolobele mpe eloko te tososola mokoni tozwa bayele mokolo nini tocomprendre mokoni ki tokompela na temps de la fin toluka tososola toluka tobima na baerreur oyo tosala toluka totambola malamu mpo nzambe mpe asepela na biso makila ezoganga bawei bakozonga ta bakozonga bakosamba na yo osala ye mabe bakosamba na yo mais tellement oza na temps oyo eza temps ya grâce luka okende kosenga bolimbisi mpo okufa na mabe oyo eza nango esala vraimen malamu mingi totika mabe efutaka eloko te bisengo ya likolo nde yango nde vie éternelle yango nde malamu yango nde bien mpona moto nyonso koya bandeko nanga so tochange ozala mingi malamu koleka ke oyo tosala na mokili eza nango na ntina moko te nzambe nde aza solution ya vie ya moto nyonso eza nzambe sans nzambe mobulu ntan oyo toza nango profite kima mbangu tika mabe landa tata oyebi kosalaka ya mabe luka ochange yango soki oyebi koyibaka luka otika koyiba okende okoma kota koteka eza bien totika vraiment mabe efutaka eloko te merci beaucoup tomonani à la prochaine.